Bonjour, bonjour bandeko langa, ndeko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemeli bino recette na ye ya lasagne. Mama Bijou alobi ke ba lasagne eza modèle belé ndenge basalaka. Mama Bijou alobi nga Mama Bijou na koki kosala lasagne ya pamba kaka na viande hachée. Okoki kosala kaka lasagne ya pamba na viande hachée. Ozui viande hachée na yo otokisi yango. Ozui ba sauce na biso oya lasagne otie. Wana viande hachée ya pamba otokisi yango. Ozui sauce ya lasagne oyo otie na kati o mélanger otie ebeli après ozui ba sali na biso ya ba four oyo otie. Après obandi kozwa ba biloko na biso oyo to partageaka ba lasagne eza lokola spaghetti. Bateka yango na magasin nyonso tu. Après ozui yango okomi otie na forme na yo ya liboso otiaki viande hachée ozui ba biloko oyo okomi kotia otie lisusu viande hachée ozui eloko osusu otie oyeko bakisa likolo bakisi crème fraîche oyeko tia fromage râpé. Mais mama biwana eza nango lasagne normale. Mama Bijou sikoyo alinga lambela bino la azolakisa bino sikoyo ndenge nini ye asali lasagne na pomme de terre. Mama Bijou akomplikaka na ye toujours. Oyo ndenge eza boye na papier oyo Mama Bijou akoki kosala. Nakoki kosala yango et puis nasalaka yango so nalambi pomme de terre na pembeni ntango mpona etondisa. Nasalaka lasagne oyo bomoni ya viande hachée ya pamba. Mais lelo na memeli bino lasagne avec pomme de terre. Mama Bijou nazui pomme de terre nanga. Na longoli ye ba poso bien, na sukoli ye, na kati pomme de terre mike, na tie pomme de terre nanga na nzungu. Na tie pomme de terre nanga na nzungu. Nazui pomme de terre nanga na tie ye na nzungu na kati mike, donc la forme ya bouye. Na kati pomme de terre nanga mike, na tie ye awa na nzungu. Après Mama Bijou aye kozwa petit pois na ngai. Nazui petit pois mélangé na carotte, na sopi mai na tie na katikati ya pomme de terre nanga, na tokisi ye na tie ka mungwa ya pamba. Na tokisi pomme de terre nanga mélangé na petit pois na carotte, na tie awa. Après Mama Bijou aye kozwa lisusu nazui viande hachée na ngai. Nazui viande hachée na tie na nzungu. Nazui viande hachée nanga, na tie viande hachée na ngai na nzungu. Na tokisi viande hachée. Nazui matungulu na kati bien. Nazui matungulu nanga na kati ye bien, na tie na viande hachée na kati na tokisi ye na mai ya pamba na tie ka épice ya pamba na kati. Namoni ki viande hachée nanga ebandi kolemba viande hachée nanga yango. Viande hachée ebandi kobela na matungulu, nazui masangu. Nazui masangu nanga ya linzanza na sopi mai na tie na kati. Donc viande hachée, masangu na matungulu. Ebandi kobela namoni ki wi biloko nanga ebeli. Après ebela nyonso tout est. Koko tikela ngata moi ba 5 minutes parce que loko eza loko ba 5 minutes mais viande na biso ya viande hachée oh il faut vraiment ebela. Après na ekozwa nini na biso oyo ya lasagne. Bateka wango na magasin nyonso oyo na sobi na Lidl. Nazui ba chasser na biso oyo ya ba sauce ya lasagne. Bozomona. Nazui déchasser. Nazui déchasser na fungoli na tie awa. Na tie awa na tike na moto atoki moi 5 minutes. En tout cas sauce nanga ebeli. Sauce nanga oyo ezali sauce ya viande hachée mélangée na masangu na matungulu. Après na ekotia sauce oyo ya lasagne. Bon, biloko nanga ebeli. Awa na belisaki viande hachée nanga mélangée na masangu. Awa na belisi pomme de terre nanga. Awa na belisi pomme de terre nangai mélangée na carotte na petit pois. Mama Bijou sikoyo akosangisa yango nyonso. Avant na sangisa yango nyonso tout oyo eza pomme de terre ya pamba na carotte na petit pois. Mama Bijou akotia crème fraîche na kati ya sauce oyo. Awa côté oyo etiamaki
sauce ya lasagne. Koto nazotia crème fraîche. Quand on est dans le barnabino, maman, ou a monique oui la vidéo peut-être ayoka qui bien te à comprendre bien te à se plaire la recette en tout cas ça là le quoi la bande comme sous ça la ka bien na privé tout nanga après nako la kisayo recette na biso ya pomme de terre ou tout ça là qui pomme de terre ya kulamba gâteau ya pomme de terre batumi ba bien na ndako maman bijou après yange kangama ki na nzungu maman bijou to sala nini na yebisa bango na lobi soko zo mona ezo kanga ya yo ekangami na nzungu tam so tia ki mateka muke quand peut okoki kotia huile na forme na yo ya nini biso ya gâteau wana okoki kotia huile otie huile ebele penza te mais opakoli penza huile tant okotia nini na yo ya gâteau ekokanga mate. C'est ça on a appelé ça ba tout conseil il faut qu'on respecter au lieu à kotia chasser mobimba bac pilo va compter penza ezala 3 lutu ba lutu ya mikie ba lutu ya café. Bon maman bijou nazo bakisa moi mai mikie. Donc vraiment oya monique à comprendre c'était okoki ko benga maman bijou a ko expliquer yo ndenge nini nazo sala ki lasagne na ngame soko landi vidéo o yo surtout vraiment eza eloko ya compliqué te oko comprendre na yo kitoko. En tout cas maman Bernadette merci beaucoup na ndenge vraiment olandaka ba recette na nga à la loupe. Vraiment merci ou mela na yo maman ngayo siko na komi kozwa pomme de terre nanga nazo mélanger ango pour la crème fraîche à côté partout. Crème fraîche à côté partout. Pomme de terre nanga yango ceci bozomona. Naza sûr bozomona bien. C'est ça. Pomme de terre mélangée na carotte, na petit pois, na crème fraîche. A mélanger bango ici comme ça. Na mélanger bango surtout ici bango bibali bango ici comme donc pomme de terre mélangée carotte petit pois na tie crème fraîche na ju forme na biso oyo ya bafour ma bijou soupi pomme de terre na soupi pomme de terre nanga awa pomme de terre awa ngala lobi vraiment mingi penza na bato bazo intéressé na musala nanga soko zo intéressé na musala nanga pourquoi pas ba nazo remercier vraiment ba maman yoso o bazo s'occuper na musala ya bijou o ba partager ba vidéo nanga o ba benga nga quand même pour na oloba ki recette wana to sepela kinamo ni ba maman o ngape naza ko remercier bango. Donc c'est ça chose ba mindeli o sali olie o sali to oliate c'est ça. Maman Mégé, ma copine. Donc, ma recette, yango, il faut la maka. Yvette au Kito. Yvette au Kunji. Balédé Yvette. Maman Yvette au Kito. Donc, yango, maman Bijou de la semaine de l'année, à ça la lasagne. Lasagne avec pomme de terre. Ça a besoin pas bon mon Kito. Voilà. Voilà. C'est quoi, maman Bijou, n'a pas besoin. Forme nanga o nini nanga oyo na sombi yango na je sais même pas où somba miso na Lidl mais bateka yango na magasin nyoso ba biloko la biso to partageaka ezali macaroni eza vraiment lokola donc je sais parce que lembi eza vraiment kaka lokola macaroni c'est ça o ba bengi on a kombo ya pâte yango ba forme nanga oyo yango na siko nazo kabola alembaka na ye alembi akomi penza wi lokola ka pati ndenge na yebisi bino donc c'est ça na kaboli forme nanga lokola sali nanga aza penza mpe komi chile ba doti baloba ba awa azangi ngala za na besoin kota partout abuki na tie boy na tie na kaboli yango na eloko la biso oyo bakabolaka lasagne so botali yango bien awa
ba dessiner penza lasagne na sima. C'est ça, eza eloko moko we soko ozwi kaka okangi photo ndenge mama Bijou azosala vidéo okoti na magasin oluki okomona batiaka ye pe place moko batiaka ba spaghetti azaka ba côté wana côté batiaka ba spaghetti côté batiaka eloko oyo. Mama Bijou siko azo mélanger oyo ezali viande hachée na nga na salaki viande hachée na tie viande hachée matungulu na masangu après na ye kozwa sauce na biso ya lasagna na tie sauce ya lasagna yango. Lasagna wana onga la lobaki na bino okoki kosala lasagna ya okoki kosala viande hachée ya pamba ezala kaka boye otie viande hachée na oyo ya pamba oyo ya likolo oyo. Après ozwi ba forme na biso ya ko partager wana ozo partager c'est ça. Mais nga na mona yango ki na sepela na tia na pomme de terre na seko nde nazo sala. Mama Bijou alingi bino mingi en tout cas bo s'abonner na chaîne nanga bo s'abonner pour na koyekola ba recette. Hein donc Mama Bijou loba mutu akokaka te mutu na mokila ko yo kokate donc so moni ki wi olingo la kisa Mama Bijou tam so recette ya mboka la bino la kisi Mama Bijou na konzima et puis na koyekola na kola kisa baninga nde nini ba sala kayango. Mingi penza nazo sala ba recette ba mingi ya o biloko mingi vraiment bana baliaka parce que tozala ba mboka ya ba mindili. Mama Bijou siko nazwi fromage rappel nga fromage rappel yeyo nazo tia ye likolo nazo fungola déjà four na ngai na fungoli four. Mama Bijou a du fromage rappel nga na bando sopa likolo sopi fromage rappel nga comme pour kotia nyonso ndenge olingi sopo lingo tia mukie yo pe kaka parce que soko fungoli moto makasi ye likolo azikaka. Fromage rappel likolo ako zika donc faut fungola moto oka mwa malembe ona biloko ebela kitoko. En tout cas la lingi bino mingi na olakisa bino vraiment tina ndenge biloko langa ekobela. Mama Bijou lobi nani nini na biso ya oui donc lisolo langa na bitaki ya oui copine oui en tout cas makamba bongo esala makaba mama ni babenga babi Mama Bijou toyebi ke makamba bongo esala ma partout ezaka na Belgique tenga bi non comment que kozaka na Belgique eza partout eza partout ata na Allemagne sika tovandi makamba bongo ezali menga na loba ke copie ezalaka original pe ezali lisolo euti na Belgique. Donc soki eza koto yo mutu nyonso tu ayokaki oyo ayoki ba cassette nanga wana ezali vraiment un conseil. Donc moi s'il faut za na kibo moi si ka ndenge na lobaki moi si vraiment il faut lata no lemba kibo moi parce que cause la moi c'est extrêmement grave. C'est ça. Ba maman na biso ba maman mingi ba bengi nga ba lubi vraiment photo to débattre lisolo o esila te naza na rendez-vous na ba maman to kokutana to ko solola pona ko solola ko pesa ka ba tu conseil femme c'est le kokoza poza mpe mwana mukie oza na mobalité ozo vivre yo moko na mobalité donc je sais pas femme c'est le kokoza la pe maman moko boye o balaki o divorcé o tikali la bala na yo. Femme c'est le kokoza la pe maman moko ba mukolo na no bala na yo te. Femme c'est le koki pe kozala pe maman moko boye obota ka bana batata bazate donc eza ba catégorie ebele il faut ce ko solola ngo koyeba ko pesa ka conseil na ba femme c'est nyos. Merci beaucoup na zotia biloko nanga na four après na lakisa bino ndenge nini biloko nanga ebeli soki biloko ebeli bokomona ndenge nini ebeli. Oui, après nazui na bimisie na bandi ko kabola na kati pona mona soki vraiment mai esili parce que pomme de terre ngo ya biso il faut ko kawe sango bien eza na mai te parce que soko tie mai mingi awa pona ko kauka ekozala pasi. Donc Mama Bijou nga na lingi esuka na dimension oyo na kawisi yango vraiment mingi te donc lasagne nanga yango yo ebeli donc nazo ka ndenge na lobaka bo s'abonner na chaîne ya Mama Bijou Bidor TV masolo ya sika bokozala jamais dessus s'abonner balobi mayele penza esila nango te tozwaka na biso yango chaque jour c'est mieux que s'abonner na chaîne ya Mama Bijou pour na koyeba ba recette ebele.
Mama Bijou alingi bino mingi, napesi famille nanga mobimba mbote, famille mosi mbote, ya Derek mbote, mama nanga na Kongo mbote, bandeko nanga nyonso sika bozali nalinga bino mingi, Bijou mosi alinga bino, napesi bana nanga mbote, napesi ba ma copine, napesi ma Jolie mbote, mama Jolie na Belgique, napesi ma copine Maggie mbote, napesi mama Meje mbote, napesi mama Emily mbote, napesi mama Justine na Quadrate mbote. En tout cas la lingi bino mingi kande na yebsi bino ke ba mama basengi ke to sala vraiment to kuta na pona ko défendre ba femme seule. Parce que batu mingi bakanisaka ko la femme seule, il faut zala ndumba, il faut zala oui. Donc c'est pas ça. Moi c'est pas kokoboko la bana yemoko soko za sage femme. Okoboko la bana kitoko na lingi bino mingi vraiment ba bisous na tout le monde. Ba mina nga to ya Facebook na pesi bino mbote, na pesi mbote na batu nyonso to ba s'abona na chaîne ya Mama Bijou ko s'abonner za nango pas cité. En tout cas bo s'abonner au futa na ombongo te. Donc soko s'abonner za nango ka ba 1+, Mama Bijou za na ba projet belé. Au s'abonner vraiment massivement na chaîne Nanga Bidor TV. Na lingi bino mingi, bisous, bye, à la prochaine. Kala mingi te tozo ba réponse à ba mama ba femme seule. Kolanga kande na ebsaki bino lasagne na biso yango ebeli. Mama na mama koki koyeba ndeni akoko sa lasagne na ina sens que soko lingi yo kawisango penza makasi yo kaka me yeba ndeni ni yako ya odimne moto na yo pona ba fromage weza likolo ezikazika te. Mais siko na ndako biso tolingaka ebela boye ezala na mwa supu pona toyoka kitoko. Donc lasagne na biso yango yo ebeli. Mama Bijou akobandela lisusu kolakisa bino ndenge nini nga Mama Bijou nasalaki lasagne na ngai. Mama Bijou asalaki lasagne nazwaki pomme de terre, nazwi pomme de terre nanga na kati na tokisi pomme de terre nanga mélanger na petit pois na carotte. Petit pois nanga yango yo na carotte na mélanger yango esika moko na teka mungu pamba. Mama Bijou atokisi pomme de terre nanga na carotte na petit pois. Après Mama Bijou azui susani nzungu mususu na tie viande hachée na ngai. Viande hachée nanga na kati na maya moto na tie mwa épice ka muke na kati. Na tie mwa épice na kati muke na tokisi ye na saliye na matungulu na kati. Viande hachée nanga na matungulu na tokisi. Après so namoni bandili kosala neti ebela na tie maïs nanga na kati. Maïs yango yo Mama Bijou atie maïs na kati. Après ta on atie maïs nanga na tokisi yango lisusu nde na yeko sukisa na yeko tia sauce na biso oyo ya lasagne. Sauce nanga yango yo sauce ya lasagne. Mama Bijou atie sauce ya lasagne likolo. Après na yeko zwa forme na biso oyo ya four. Na zui pomme de terre o na tokisaki na carotte na tie. Après na pomme de terre nanga wana na tiaki yango crème fraîche. Pomme de terre nanga na tiaki crème fraîche yeyo. Crème fraîche na biso yeyo na tiaki yango na kati ya pomme de terre. Tant na zui pomme de terre nanga na tie na kati ya forme nanga ya four. Na zui na kaboli na ba biloko na biso o bakabola mo ba komi penza lasagne. Donc ezalaka côté batiaka ba spaghetti, batiaka eloko oyo. Donc c'est ça. Nazui na tie na classé bien likolo a pomme de terre nanga. Après na ekozwa nzungu nanga oyo na salaki viande hachée na sopier likolo. Tant na sopier likolo na aliko sukisa na ekozwa fromage râpé nanga na tie likolo. Après na kotisi na four. Bon, na kotisi na four.